La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela que nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto. Liwa ya papa na biso Delta Force makambo bimi ebele. Bandeko bino mo boyebi soki comédien akufi ba makambo bima kaka ebele oka o aloba kibwe o azongisa kibwe o akenda kina bwe. Alors liwa ya Delta Force ebimisi makambo tellement ebele o bokoza na idée même pas. Nasi bomoni ba photo na nga na teli bino Cardozo biso so toyebi Cardozo mille esprit moi ça kitoko moi si taille o biso so toyebi Cardozo mille esprit. Alors le long na yeno tolo belano likambo po banda papa na biso Delta Force akufi tozo mona ka nde ba comédien bazanga na bona motema mabende ba comédien bazanga na bona bolingote tozo mona kaka faso ba makambo zo kendela o kotoba loba na ndenge na bango o kotoba bimisa na ndenge na baoda batu bazolo baloba mingi pona likambo yango makambo yango ndenge ezoleka tozoyoka kombo ya dozo toyoki kombo ya dozo ebimi na mambango. Alors eza na bato ba contactaki biso pona koyebisa biso likambo ke Xile Botelwa TV tala likambo eza boye yango lelo pe toye tosola na likambo yango toyeba problème yango ya makasi eza nini, problème nini oyo Cardozo akoti makambo oyo bakotiseli Cardozo na likambo oyo. Mama 2024 Gavker to Yelibino solution. Bon ba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to Zalina solution. Yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali fertilité masculine. Ma papa to bossani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Bossa ya mwasi et kimayo Kimobali etelemaka bien te awa yoka yango etelemi ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta bouton tache acné Gavker ba produit ya solo teint uniforme na 5 jours ya pamba oteli talendenge bimi kitoko na feti tozali na gamme complet ya kopakola ya injection ya comprimé na ya suppositoire. Ozali na problème ya hémorroïde interne topé externe papa mama kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total. Pona maladie ya tension, diabète, AVC, topé obésité, lobiko ezali perte de poids sans okota salle de sport. Kisi ya injection pe comprimé na Gavker bikalibela olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. Balobi na Gavker nde solution bandeko nanga na Gavker nde solution. Alors ceux qui ont ba maladie parmi ba maladie nyonso o batangi wana ndeko nanga ko hésiter te ya ko contacter Gavker. Donc contacter Gavker pona ba maladie nyonso o batangi wana okozala desite o obelaka o melaka bakisi. En tout cas contacter Gavker kotaka na kiri ya Gavker ato melaka kisi nyonso okostoper yango pe okobika libela ka nde balobi na Gavker bika libela. Bande wananga tozonga na likamba Cardozo, tozonga na likamba Cardozo.
Papa na biso auti kokufa toyebi ke yenda zaki papa penza ya Cardozo, papa ya Cardozo biologique te, mais papa ya Cardozo na monde artistique. Papa ya Cardozo oyo ayekusa vraiment Cardozo musala. Oyo abanda vraiment koyekusa donc Cardozo abanda ki na groupe ya papa na biso Delta Force ti lelo ayekoyeba musala aza oyo aza. Biso so toyebi ke mille esprit vraiment soko tie na rôle donc yepena joua kami pesa apenda corps et âme. Donc so to tanga bato ba joua kapena to tanga ke no ba leader à théâtre. To tanga ke bato ba incarna ba rôle très bien. To mona ceux qui to à 5 parmi 5 2 orzana 4 soto autant à 3 parmi 3 Cardozo orzana 4 alors musa na ya kitoko po ba format qui est très bien lelo likambo nini oyo komi na internet o lelo ba komi kolobela mwana bato bozaki nanu awa o Cardozo BBL o Cardozo sali BBL o Cardozo akeko kondisa nzoto Cardozo akatisi nzoto bozaki no alikamba Cardozo eke ezongi akatisi asali boye lobeli mwana bato no likambo okatisa nzoto bolongwe wana toyo koma na mamba matanga ekomike bazaki mwasi na mobali na Delta Force ekomike soki Cardozo ke futa mbongo ya morgue kuna zapo iswa futi mbongo morgue zapo bazaki mwasi na mobali so Cardozo ke ko futa ba kota Delta Force na ndaka malili po babande ko bima mais congolais moko na ebite soki tokanisaka na bandenge na biso na ebite Congolais a capable de causer la mutu likambo a causer le likambo pas lobby on a 2 ou 3 4 personnes comme ils na réseaux sociaux likambo na pe kangami komi bongo lelo to mo na affaire ya Davina na sila bisalu batu basali ba live pona loba ke no Davina botana da costa batu musu ba confirmer on pe internet petit bongo batu pe ba komi pe ko postango mais to ebite ke zaka ko luka likambo ko luka loba mo loko mobwe pour que ka ko bebi sa réputation a moninga Congolais zabongo Congolais soka iniyo déjà aoya penza na réseaux sociaux yo ko bwa ke do likambo moko oyo moko comprendre to lo ba likambo na yebelongo mutuna makolote lelo bobimisi Cardozo abimana Delta Force lelo bolobi ke Cardozo ke bimisa mbongo batsa Delta Force na ndako malili po babima bango mibale lelo bokelo bebele siko soki to lo ba ke ba comédien nyonso o ba ko contribuer po na Delta Force c'est que babimana Delta Force Tero le bake ba comédien nyonso o ba ko contribuer pour na mamba matanga seke ba bima ezaki to côté mutu na mutu apesa ka contribution to mutu na mutu alobaka liloba tsaka liloba na matanga soit apesa ka contribution apesa ka valeur apesa mbongo selon valeur ya mutu mutu na mutu azwaka likanisi ya kosala o asengeli kosala na matanga po ayebi valeur ya mutu Cardozo ayebi valeur ya Delta Force Aebi Delta Force aza nani po na ye raison pour laquelle alobaki te papa aza mutu munene po na nga mona oki futa mbongo po ba koche na ndako aboy bo mona abino moeza na ba famille mona mutakufi mutu nswaye nga penza fo nga moko na somba nini cercueil to mona batu musupe bayaka antuka ngai penza bilamba olata ngaka ndem no sombango to mona ande to ba koma kuwelela na matanga o mona bato bayaka ba blanket o na blanket koma ya kuwelela bobosani mutu bajonso bakoma kuwelela te blanket na ngai te blanket nanga bat bawelaka bakunde na oyanga to yebi mambo na ndinge zalaka pourquoi parce que mutu na mutu yebi valeur nini oye apesaka mutu ayebi valeur nini oyo apesaka Delta abande ko pesa Delta Force ayekusie musala Delta Force asalo kwa donc papa ya molimo epana ye bomoni Jérémie Shabana lelaki sikonde Jérémie Shabana lelaki to lobani ye pasa des fois to bango mi balepe bazaki ba des fois non kitoko te yango moni batu bakoma boya kosunga mutu muso akolingo sunga meso tali kaka kosunga lelo na monde lelo komiso kosungi mutu ango ka yo sungi ake kotonga yo e komiso kosungi mutu babaloli histoire na bandenge na bango batu ebele baboya kosunga ka pona babiloko oyo batu ebele to boyi na biso te na famille Delta Force bazanga mbongo te yo ketia mutu na baona ndaka malili bazanga mbongo te mais Cardozo alingaki asalango da amona ki yango honneur
Amona ki yango a honoré mutu na ye, a honoré papa na ya musala. Nda lobaka salango. S'il vous plaît internet, toti kabablo monsieur eza kitoko te. Kana minute yo to wana matanga Delta Force, mais kana minute yo to okelo na likambasila na Belvin internet. Kana minute yo to wana matanga Delta Force koto toyo kadavina koto esila koto mishuko. Finalement to bandovanda kan internet po naka ko yo lukaka ba polémique non. Cardozo bo yela ye kaka awa boya kofinga ye ba live kende zonga pona nzoto ya ye moko ata lobi ke alongo la parti nyosa litama etika la polele eza nzoto na ye ata lobi ke alongo la ba kote nyosa longoli pena mikuwa nzoto nyosa longoli eza nzoto na ye mais tala lelo ndenge kongola balukeli mwana batu po ake kosunga afuti mbongo kuna kaka bandeko na bango moko ba comédien babimisi eloko wana kaka bandeko babimisi eloko wana na bango ba comédien kaka bango pe baye po ba olubela baya koluka kotanga komba mutu ngo peti bolobaka akipara binote bobande ko sala ba video eke zongi Cardozo kati nzoto Cardozo penza mwana mabe asali BBL abwebisi nzoto asali kaka makambo boloba est-ce que si bomona ki Cardozo to boyoka ki ye penza ye na internet aye ko répondre elle n'avait pas répondu atika lo répondre mutute ko répondre te zate katala rate atalaka ayokaka. Mais à répondre par rapport à yebi oni yo se les a vinaye. Nzoto ya ye moka kabeli mutute. Mais besoin ki yango bo mati lango ba drapeau. Mututo ayaki kolobela ngo na internet na ba page ya Facebook mututu alobela ki yango. Partout bo yaki ka kolobela likambwana. Siko lelo mutu alobia sunga na epe lisusu a contribuer kaka bandeko ne ba comédien ko boyebi likambango boyo panzango na réseaux sociaux. Et à qui to côté. Bine bokasi so lobi ke Cardozo Cardozo kutunde bo mone wana abande ko bimana Delta Force nde longoli Cardozo yazali longoli yazali azate longola ete to ucho mona na barando ya badavina na da Costa ba ucho kota komba Cardozo na kati bakochi komba Cardozo libala da Costa kufi biso sotomoni libala da Costa ndenge kufi. Mais batu bayo kota komba Cardozo pona lobake da Costa bomi libala po akendaki akotaki libala pa Cardozo batu bayo lobango pona loko kobebisa réputation mona mwasa batu mais de Cardozo to mona butu moi na TikTok azobima zoke batu na zonga zoke siko na ebite libala ngo yakende kokota kuna ya butu to libala moi. Na demo ango otolo bato baye koloba na internet ke avanda ke pa da Costa eki ko vande pa na na demo ango avanda ke sika mote po omona ke internet to linka koloba likambo biso mo tozo maîtriser te lelo babimisi likambu ya Cardozo avanda ke da Costa avanda ki demo e pa Cardozo siko ka bato internet bango ka so alobi ke Cardozo auta ki Tunisie po ke ndeko kaitsa nzoto siko tanini Cardozo avanda ki na da Costa da Costa ki magi libala ne po ke vanda kuna nini 2 mois na tanini kaka ye Cardozo akenda ki lisuku na Tunisie po ke kokata nzoto omoni ke eloko bato boloba makambo bozo maîtriser te. Lelo nyonso koma problème osungi mutu problème osungi pe mutu te problème toyeba te tosa ndeti nini po to me mama basango te po ba problème yaka na bakombo na biso to sala ndeti nini po lelo epa congolais koma kaka bongo soki apesa ki mbongo te balinga baloba yepe kutu asungi te na yepe si yepe kuna ba format ki ekote oti na bango pe bato balinga baya koloba. Mais atali pena lobi nga fona bimisa mbongo na nga pona papa oyo nga fona na pesa mbongo na nga ifwe bima nga nde fona futa place oyo abimisi mbongo na ya futi metoyeka suko finga metoyeka suko loba toyeka suko bota likambu Delta Force azaki mwana mwasi te s'il vous plaît azaki mobali attaque so bazaki mwasta mobile na kala so babako bima bango mibale Cardozo azape marié te azaka célibataire
A marié te. Pour nous rappeler, car deux ans a marié te. Dozo a célibataire. Donc, ceux qui bazaki na bango moi c'est mobile et ça peut m'abêter. Et ça peut m'abêter. Delta Force azaki mobile. Mobile qui toko pe mbinga. So bazaki moi c'est mobile pour mes ate et bominani et sali mabe ya wapi. Toti kakabiloko yo. Toti kakabiloko yo. Lelo komaka so boyo ki muta sala ki likambo boy seke mutu soko lobi kaka o seke babande ko bima seke wana batu nyonso ba longola ngo bateka babandaki biso bato toya na ba analyse lelo biso toye bateke ba analyse toya nango toya opesa toza batu moto ya kopesa ka conseil toza batu moto mema ba information mais parfois ba information ngo to mema ngo kitoko te o mema information ozo confirmer information mo boye o oyebite. Tout le monde a une émission ande bande ko ba ucho confirmer relation ya Cardozo na papa na biso ni wa utako kufa papa na biso Delta Force wa tiki biso que son âme repose en paix. Boti garape ba star ngo kimia air moko bala pe batu ndenge biso toyoka pass ndenge pe bango pe bayoka pass ba pe batu. Mo pe bosa likambo bosa lipe likambo e sala ka bango pe passe et surtout bana car dozo mo ana mo sa zokola déjà bana toti ka eloko eza malamu te to le la Delta Force na kimia ata soka bima kina Cardozo eza mabete eza pe mabete tozaka lelo problème lobby problème osungi problème osungi te problème to mona lelo bato ebele okato osunga ba même bazo lelo bato ebele o tozo sunga ba koma ba porter malheur ba vie bato ebele o tozo sunga ba memela bato ba malédiction bato ebele o tozo sunga ba osa bato mabe na ba vie. Mais muta décidé quand même a futa na mbongo na ye andimi na mbongo na ye a foutre l'ango hôpital balongola ndeko koto ba kote yi koto na place à Malili. Mais to fingi ye to lobby elo mo biso to ye bate bazala pe na mitema lokwa biso bomoni ba comédien bazala pe na mitema lokwa biso parce que à chaque temps to ya ko finga bango sala bango pe passe comédien a mutu comme comédien a mutema lokwa ngana yo moza na on information te vanda na yo kuya lukateka kofinga ma kuya lukateka kofinga muninga kitote bozo finga ye na ba live abima kina ya zaki mwasi na iloka bango baye bazaki basi sko ba obima bo fingi loka bango me bale bazaki basi or bazaki o azaki mobile o azaki mwasi donc c'est possible ata balinga neza mabete mais bo fingi ye lokwa bango mi bale bazaki des fois or eza bongote courage na dose vraiment courage na obungisa papa na yo ya musala courage vraiment to ebi relation bozaki na na Delta Force bozaki vraiment na relation ya makasi poza moko oyo vraiment alakisa o musala alors courage dose ata ba yeba lobby ata kutu ba lobby o peneza kalamba lia o mona ngate data ba fingi ata ba lobby d'ailleurs kutu message no pe dana mafinga ba ucho finga apo na taille donc o message no pe dana mafinga mama ata ba fingi yo kapela na okipe bango te data ba fingi yo garder silence vanda kimia kokipe na ote e oza malamu mingi wana pesi merci beaucoup na ba abonné nyo sa Irsil Botelo TV merci na bato nyonso bolingaka biso ba o nyonso botalaka biso ba oyo vraiment bolandaka banalise na biso nzamba lola apambola bino ndeko nanga so ezamba no liboso continue Irsil Botelo TV ko hésiter te ko s'abonner tango s'abonner ou commenter ou liker ou partager nzamba lola apambola yo partager biso na Facebook partager na Messenger partager na WhatsApp donc partagez biso vraiment partout et ozala malamu mingi wana ngana biyo tokutani à la prochaine occasion ce qui est sumasi ya zongite yo ndeko koti na analyse na biso ko bosa na te tango zo s'abonner cliquez cloche à notification pour que prochainement tango Irsil Botelo TV otaba analyse na nyonso oyamba yango esika nyonso okozala alors ngana biyo tokutani à la prochaine occasion bisous bye.
Mamae 2024 Gavker to Yelibino solution. Bon à problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règles abondantes. Gavker to Zalina solution. Yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali fertilité masculine. Ma papa to bossani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Bossa moi si et kimayo qui mobali et télémaka bien te awa yo kayango et télémi. Et bongo oyo etali loposo, vergeture, babengi nduta, bouton, tache, acné. Gavker ba produit ya solo teint uniforme. Na 5 jours ya pamba hôteli talandenge bimi ki toko na feti. Tozalina gamme complet ya Coca-Cola, ya injection, ya comprimé, na ya suppositoire. Yeah. Ozalina problème ya hémorroïde interne, topé externe, papa, maman. Kaka na 2 jours ya pamba, au moni changement total. Bona maladie ya tension, diabète, AVC, topé, obésité, lobico et zali, perte de poids, sans oko ta salle de sport. Kisi ya injection pe comprimé na Gavker bikalibela olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable. Ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tout le 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xilebo Teloa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous, nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto.